Mboka oyo basala makambo minene mais yo olobeli ba mama ki pavita olobeli ba mama mwelo elingo laksani mais bagan naissance euti na bango Afrique et a symbole moi sinde na lobi na Congo so ke ba matriarcat eza hasard te omoni tango botanga ba gandambe ya lelo faut ba kozongisa bango na époque des places on a qui aux prix meilleur artiste africain et culturel c'était en décembre. Moto moindo abungisa nyoso meka ko expliquer na biso moto moindo ko abungisa oyo nyoso eza ya biso eza valeur na biso ebandaki ndenge moto moindo abungisa yango batata ba mama na kotuna naka moto moindo alongwa wapi likambo na bino eza wana kino bokoyeba ili biso ya mabe so ya mabe neti occultisme kindoki magie vewe showbiz donc moi na mobali a combiné moi na mwasi andimi na po ba produire ye po ba kumba ye to kotina ba magie omoni donc solo et koko malokuta jamais. Le Congo ne tombera jamais. Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main. Bazaki kuna ba mama na ngamba Brazzaville bazalaki olingaki olobela nini soto lobi mwasi ya talo po sur yango na nina yo lobela ki mingi ba mama ki pavita olobela ki mingi ba mama mwilo olingi kolobela nini na place ko lobela ba grande dame ya mboka oyo basala makambo minene mais yo olobeli ba mama ki pavita olobeli ba mama mwilo elingo laksani mais ba grande dame bangonde bato babandi makambo te bangonde babandi makambo pamba te naissance euti na bango Afrique et a symbole moi sinde na lobi na Congo so ke ba matriarcat eza hasard te omoni tango botanga ba grande dame ya lelo faut ba kozongisa bango na époque des places on a qui aux prix meilleur artiste africain et culturel c'était en décembre 2020 le 13 ndé na lancaki révolution culturelle omoni ngai ko banda 2010 na question na yo kino toza na 2021 na yokanaki tosali bi exposition mingi vente na ndenga classicisme mais nandimaki volontairement ngai na sala lutte wana à travers art tant on est ko sosola ke to yamba makana makambo yo pona kaka mosolo te combat voilà pourquoi ndé na koya ko batonyo so balingaki ko s'approcher nga na fungola ki bango porte facilement basenga ki nga na enseigner bango art batu to nazaki na bona art kimbango o tu ba yaki ndepo basalanga mabe pona enseigner bango art kotangisa bango art pena vina ba ba mambo art art ba ekola ngo au hasard te ka ko kolo bimisu ka pembo e bango non art ebandaka moto ne la bengi ngo kozala intellectuel donc ebandi moto inné omoni ayebi on peut ça domaine moko très compliqué na sali des expo vente na ngai na kataki yango avant mais naki osala pona ko renforcer mon solo musala oyo ya art maman au moni expo wana c'est pas 1000 à 10 000 euros et comment oko sala yango et senga ka mosolo mingi bato basala ka art baza ba passionné d'art naki ko sala exposition monene na maître Maemba maître Mouf na maître Matemo Azalba grand professionnel académie des beaux-arts na thème B-Bank po nateka ba œuvre d'art na ngai nazwa mbongo ya auton financier bato bayebi basali ba ki expo ba image yango wana
na teka plus de la moitié ba œuvre d'art na ngizaki wana nde mon solo wana na ko bloquer yango pona ko kenango ti omona na vente art kimbango na ko ça la exposition encore une fois vente na Mbuta Fredi Ntimba za grand artiste sculpteur ozaki lancement ya sim toi qui voilà na ba papa Elebe ba Mbuta conseiller juridique ya kala ba Montana ba DG Frank ya fondation et tout c'était bien sûr na lo ba tengbango mais zaki expo vente kasi na wana na aki komona que tote kaka ba œuvre qui était na ki ko bloquer place epesi bato kanda yango bien sûr na pesi merci na bato nyonso o ba soutenir ngai na mosika na liloba na mungwa na pilipili na crayon na papier ya malamu o bakoba monaki ke makambo to osaliza solo to kepe ko boya te moto yo aye ko pesa o conseil aye ko pesa yo maboko mais komba ezalaki ke na bongisa bisika banso o tata mukonzi ali boule parce que je suis kimbangiste na foi. Je suis congolais, mais bako tala maisha tengi bakoti bomo na ba œuvre ba fresque bilo. Bien sûr la sala ngonga mokote. Na benga ki mettre Kito, na benga ki mettre Nita. Na ezate soko bengi baninga baye. Basala na yo na idée na yo yo yebite. Non, bobo bi arte. Peut-être mais oba art ezali ba œuvre monumentale basala ngo kaka na bato. Na ba spécialiste, chacun a spécialiste à réalisme, nous sommes en précision, expression et tout, et technique, et boye, aibi ko sala makolo makasi et tout. Boko sangala po bosa le loko ya malamu. Tant que Kamba, tout ça les résidences, tous les deux résidences tribune et tout. Na baïke biloko tout ça encore na bato. Ba ISK tango na moiki ya bato baki kozwa ngwende batali teto bongisa basalinga appel en tout cas coup de chapeau na ISK et bani ko pesa mon solo na bango. Biso pe argument to yaki na implice na biso. Omoni batata bodo basomba ba couleur ba ministre éducation ya francophonie et Movier Guillaume na pesi mbote naza ba collègue belona na bana tata kimbango basomba ba résine bango akaye to ebisi tata konzi ku ya boule to sala musala po ete universitaire nezo refléter l'un de patrimoine mokolo mokote moto ko bimaza na facture o a soldat ngai main d'œuvre na misa tunga se aka tata mokonza boule. Et puis même l'artiste et tout obaye même batata bodo batate lo biso banso to ya ko pesa ne maboko e pa tata mukonzi boule mais boko pesa ngai makanisike na luka kanyaka ceux qui na boye komi likambo non ceux qui na nzamba ko pambolanga a pambolanga na ba architecture nanga na ba œuvre d'art nanga voilà na ko sala biloko wana nyonso ezali juste que ça pouvoir scientifique à tata kimbango preuve yamwe ba papa wa belade babanaki mais le roi zaki mal aussi entourage zaki combattu bato nyonso basala ka tata kimbango na solo balaka combattu bato nyonso yango moni moto aye ko intégrer communauté mais baike ya bantobia o ya kuti ndenge tata kisoki ba tala misu na bango ba lion baboti bana na bango isusa ba lion o ba ko sala continuité ya mabe voilà na mokuse. C'est lui qui s'explique, s'acquise, yo tata maman, o ba ko tokelo porte, po ba betelo mabe ya moto. Faut tout na moto wana, ni ne tinyo wa yebisanga biloko wana. C'est que moto aka koloba liboso ba pesa ka raison. Mais c'est vérité nde yango wana. Est-ce que ya solo musala sala ka wana cc na boyebi yango, biso to bana tata kimbango, on ne peut pas taler buzoba ya bato na etendo ike, to a pona lobela boye mais so to epengle po botuni ngai mituna ngana za awa. Awa wapi na Congo na maisha je travaille ici pona lokumu ya mboka toko aider tata mokonzi ya boule kino suka toko bongisa kamba Nouvelle Jérusalem na ba énergie na biso na ba invention na biso sikoyo yo pesa la kasi par na yo batala par parce que moto na moto ako bunda port na ye tata lobi bolanda ngai o azana ngai o azana ngate o yo sozo combattre c'est ozana tata te voilà moi moké on a quoi ko limbola. Merci beaucoup maître vraiment tozo kende molo to si sa émission na biso maître zana yo nanu ndenge nini bandaki boni moto moindo abungisa nyonso meka ko expliquer nanu biso moto moindo ko abungisa oyo nyonso eza ya biso eza valeur na biso bandaki ndenge ni moto moindo abungisa yango batata ba mama na kotunaka moto moindo alongwa wapi likambo na bino eza wana kino bokoyeba kino place bolongwa te bokoyeba tina limotu nanga na tunaka te bokozala kaka na pasi wana papa Dianginda. J'aime papa Dianginda, j'aime la boussole Yahvé, sa divinité le tout puissant de Nzambi ampongo tulendo toke ko s'attacher na obaili biso ya mabe
c'est ma beneti occultisme kindoki magie vewe showbiz donc moi na mobali a combiné moi na mwasi andimi na po ba produire ye po ba kumba ye to koti na ba magie omoni donc to koti na makambo na biso te bato wana sikoyo bakomi supérieur na biso bakomi ko obligé biso ba obligé ba vandisi o bango balingi na kati na biso sur le plan économique enseignement spiritualité et tout to komi aliéné to kangami yango moni wuta tiba décennie to ye 4400 l'homme noir asali parce que biso monde to tekaki bokoko na biso première chef coutumier to roi azala baptisé wanzi mapu komi chrétien quel chrétien oyo uti na Rome et occultisme alongoli biloko na ya bokoko apesi mundele bakoko na biso bazwi ba objet da na mungu na kitalatala boyebi ba masapo wana ezebele yango esengaki kisolo ke yango esengaki bakanga kimiala ntango bakangi vala kimiala papa kisolokela ye le kimbangisme botani accompagnement bani sikoyo kosala processus pour l'homme noir alongwa na aliénation na bowumbu wana oyo akangamaki voilà pourquoi tobawa pour biso même indépendance autre spirituel matériel to raté yango voilà pourquoi na 4e génération kimbangu avandisi le kimbangisme ezali ngomba yambo ya bayini ezali bonzambe ya solo biso bato oyo toza masolo biso bato to wana nzoto komikoki te wana toza na erreur kilikili kasi tata kimbangu akipo asikola ne moto wana 99 bakotaki lomo kime moko atikalaki moto mundo mokili mobimba yango bomona papa dianginga kotima atamboli mikili nyonso akomi ezaki préparation lolenge moko tata kisolo tata dialonga na tikali kobomba sacerdoce wana alobi na busol soa oya kolanda yo ye wana natiki bino na mipango moko oya kolanda sikasi soko moni moto alingi kaka mboka Kongo alika mokili Afrika totikala kaka na aliénation wana yende moto osikoyo okoboka na tokomi na ntango oyo vérité ebima bosolo tolanda yango okolanda yango ape pale oranga te nga na nini opesa olande pa ye aza na nini akopesa le kimbangisme 3 pouvoirs divinité scientifique et politique yato de la révolution culturelle politique culturelle oyo tata kimbangu tata kisokele tata dialonga tata dialonga moko grand boso balingi kovalisa na bato botika koyimayima banzambe bakufaka te soki bomoni changement kimpa eza mbongo wana kochange bino mwana moto bateyaki na masese ntango masese asosoli te bakoya ye na pratique bakoya na science balakisa ye yango mpo ayebaki eza ya ye tolongwe wana mama tokoti wana yo kokamwa meme toza koimporte meme itonga ya pamba moto moyo sa liaison spirituelle ya te yo kocomprendre te ke bato bazalaki mathématique la plus ancienne biso bato inventé écriture biso bato inventé moto toyebi moto esalaka ndenge nini couleur esala ndenge nini échelle agriculture pêche élevage sculpture tozongi bakomi kotangisa biso na mwana ayebaki te biso bato toyaki na écriture place na nakoma même place akolela soki bolobi bata ankala toye na temps lelo bato bakosala lelo jamais kongola kondima ye nga kaka moko na vana mna topesa bino na exemple kili awa koma bino bolingi kimbangu ekolobela lutte dans le kimbangisme l'art dans le kimbangisme bon bolingi kosombanga ba œuvre boyaka liboso ya délégation américaine yaka actionnaire en kasi cousin na ye alingi azwa la moitié ya collection na ngai je pense on a bossé un ba papier ali à contrat 1,5 million euros pour moi na boité na boya mbongo quoi to négocier na bi ezaka certificat document anticipé et consomme moto azo représenter qui soit za délégué atindi maître conseiller juridique aye comme non il faut okota na fraternité ce qui confrérie na biso pour moi ça et puis oti kolongola komba kimbangu biso to finance tango ko ya na États-Unis ko sala exposition bala moko to bimi ko moni tête to sala bo tête to sala ngai na boyi siko bino bato boza ko accompagner nga vous appuyez que nazo mbongo wana o ceux qui zwa kaka et bongo to changer les bango esprit et ça affaire non les affaires culture les affaires mundele nda commission wa faire côté ka ba œuvre dans enchère côté ka ba koko na biso bongo nga na sala ki yango pona bongo te nga sa pona lutte
Bien sûr, grâce à œuvre d'art, grâce à l'architecture, c'est ça que je nourris ma famille, c'est ça que na sala comme ça autant finance. Mais je ne peux pas otika les kimbangiso pour na kokota na confrérie moko. Sikoyo ni amo ebimi, boko mi ba campagne na mabe. Alors, c'est lui qui s'explique. Ça qui vraiment ce que tu as dit maître, tu as dit na bukebi nyonso otomoindo abungisa nyonso pona ko céder ko lula ozali amo. Ba obligé à zuya bapaya. À côté ici à bapaya, andimeli yango na okena au direct. Christéné ici na Congo, na Afrique. Na Congo Kinshasa, Abraham awa, Moïse awa. Azali baindo. Moïndo kutu ya bien. Nazolo ba Congo Kinshasa yaka awa lota ba. Babanda makambo. Yazali archéologue. Continuité à spiritualité ndenge bandi selon ndenge ba ekotangisa ba situer même ba zone mususu tout les cas awa ba image yango nozola sika nini ekosala l'homme occident homme oyo azaki na pédophilie azaki na massacre ya ko sacrifier ba fille na ba temple na bango tout bon moni colonisation epesi colonisation eyaki po possible la moto mundu te pour na ba intérêt ti lelo ba impérialiste wana ba FMI ba organisme wana tout ezaka ka pona intérêt na bango pona intérêt moto mundu so tango ba ndimi yango ozo na ba église évangile ba elibiso oyo bango ba yekolaki ya catholicisme on evandi et obligé biso mimi Congo réveil lisusu eye o bola muka réveil oui tata diange na otala bango leki manisme etala ba mimi Congo lelo oyo Congo za na chaos Afrique ya na chaos solution nini obokoza pona bana mboka solution nini pona congolais solution nini pona africain solo nanga ekozala se solo ekobongwana lokuta te ebana nzambe ya kokweya te oye solo nzambe akolonga solo ekotikala solo ekokoma lokuta jamais lohanga tata Kimbangu Lumumba Fumusabata papa wa Beliadio bakotikala bakombo wana nga na tangi ata bobambi bango lelo nga na komi na nationalité ukrainienne lisusu na longwe congolais to bakotikala kaka po solo busolo solo kisolo keni okupana kisolo busolo busol kisolo keni kimba révélateur des choses cachées nzambe kumba nzambe yango kumba nzambe yango Kikongo latin uti na kati espagnol uti na kati tous les langues ya mokili uti wana na kati ya have nzambe ya mpongo tule kwa nini yave na kibo no popikole tolanda solo moto asalaki mémoire kobimisa moto mondo sur plan administratif papa kisolo première octobre motadinga bambota 2000 Gaston asangisi bango atangisi bango mayeli ya kelasi bozala boye balataka boye lata costume naye ba costume ba potiana tout balata papa kisolo muta ute nango na Belgique ayi na bobimi biale na me babino poto bayebaki yango kutu ndenge ezalaka te bakomi bawelani babundani même mokolo table ronde wana mutaka sabu akolala ne na ba Belge vewe o modèle aza Congo asi mbongo te na muta franco wana fo tu na muta franco sika baye mundele a obligé bango classe politique et carbone tata isoki la fani ka otala ba baye auto pesi binongo na kadondo l'indépendance ezaki Congo oyo mu kobenga yango utaki na ba voilà to raté yango to zongi c'est la kolo makambo na on raté indépendance to qui on les 30 to zo qui indépendance ya formalité soko zo qui indépendance na otuni yo osala ka avion sikra pamba oyiba na basala mindele train to local locomotive na kisasa kufa bokula ngo na shaniki apo etambo diama o bokulisa bwana ngo ba richesse ya kolta moko awa ba impérialiste ne baza on voma ba américain ezokota na Rwanda
Rwanda depuis Kakomi premier producteur à Congo. Il y a wapi azanango. Il y a or, il y a diamati mu komso akoma il y a bois même qui na forêt équatoriale et bini pour blaguer avec les gens. Si vous m'avez dit série on a beaucoup de société mais toi quand on a pas fiabilité. Tous allés indépendants indépendance spirituelle tous on n'est pas à boussole patron il y a 4e génération. Il faut bandana spiritualité. Tout bandana botou psaume 127. Tango bolali wuta bozana pongi. Ngai nzambe kimbango. Na kopesa bino. Parce que eza symbole lokola mwana mobali ndenge abota makana libomo moi parce que flèche o ezali na god o ezali na bobeti flèche. Soka joue a beti a lancer ndenge ngelo yango. Kasi fa benda biso a lancer biso. Eza na Bible Venise. O tokani na ndenge mukanda ye. Aussi longtemps nazo ba kososola te ndenge na télévision fumukimbango grand poète vient na ngai. Non. On dit pas ça. Yango tata mokonza sosoli yango omoni to le baki on émission là. Alobi programme na ya union africaine culture et art. Mais kasi yango na tata obabi culture boko côté. Bobi sauter mais to banda on na ndenge ni. To banda ngo étape par étape. D'abord quota monoko langue na biso. Enseignement na biso. To kolongola oya ba UNICEF ba UNESCO. Il faut bana batanga na langue ba okusosola ngo monoko ba ko comprendre. Oui, 4 langues nationales, ça dépend de la zone. Sika, anglais, français, arabe, photo, les amis minoko, les amis la civilisation, bien sûr, il faut monter le banc pour la communication. N'est-ce pas la Corée, n'est-ce pas la Chine. Moi, on comprend des types d'informations, télévision tout français, pasteur hôtel. Il faut une église qui mangiste, hôtel en français. Non. On comprend que et loko bakoyi kolobela ya siki ezate ko buso la sala nyonso basala ka continuité culturelle masapo d'ailleurs Bible bo tanga za Venise baza pozon parce que il faut kozongisa moto na source na ye balobaka makambo e ya na oza na oyo okende ko eleki makasi ne baba société yango biso ba petit moko ya mikie to bandisi ko décortiquer à travers la science on voit scientifique donc aux années culture et art omoni oso balobi ke tata diangi na kendaki na Israël abetaki mvubu obi balobi mambwaka nana beta na sima azate so balobi ke moto mundu basala ki awo obi ke balobi mambwaka so lingo lo ba ya sika lo ba kala lo ba ndingo kutana ngina moto lo ba ndeni ni basala ki ozala oyeba mambwa culture oyo komi kolia mbongo wa prendre ngo wapi pour la télé costume hôtel et mieux ngai maintenant il y a 37 000 familles déportées. Papa diangi na basali bo jeunesse na bango te ba se sacrifier qui décide ba banzambe mais na mosuni awa ba sie manuscrit ebimi na l'Égypte autoroute Max Marie Magdala 300 ans après Jésus-Christ un mois ni bakundi na ba manuscrit ko ezola kisa contraire il y a ba évangile mususu il y a ba apôtre mususu et il y a des apôtres au mususu ne ba komaki ba chapitre to ba mikanda wana mususu te zali bato balandana ki bakitana ki na bango 100 ans 300 ans après consort c'est l'archéologie là que ça biso voilà pour bima mbokala mais faut lo ba yakala c'est mo lo ba yasiko lo ba yasika te sans se référer à kala identité culturelle beaucoup qu'on a biso tant do ba beaucoup que c'était muto ki atie diamba meli non c'est pas ça. C'est pas dit mon toi qui avant dit à l'obi français et tout ko amoni yango non c'est pas ça. C'est pas dit dans matériel c'est pas ça. C'est quoi boussole? Sa divinité. Il y a ça. Boussole que na la xanzela de wa ibi bandoki. Wa ibi bato solo. Wa kanga ki niala. O ya kangi bato. Vous pensez nga na vanda na bato na identité na bango te. O li ba poisson. O sali accident bato ba sali fête. Yo moni nini ata na mokili oyo liwa nyonso. Na uta ina aéroport lobi na ozo na moni accident mo sami na aéroport. Na te ni to sentimo. So ndeni ni moto ko beta vers. Soit disant moto wana ba aki na ata ko mabe ya lito ali bato. Bino bo ba santo biso to ali bato masumu. Mais ndenge nini boke ko sala na liwambo. Bo pandisa ngwa kufi. Ato boti mwana wana. Mais soko boko la kaka mwana wana. Siko bondeko nini bo olakisa bandeko bazali banda o ba oya na kati. Voilà bango nde ba oya ko bamba bino mabanga na mabanga o filima ngwa boke. Mabanga na somba ngoza baroka imo kutu yango. Na chango partout. Polanda te za décoration te. Eza mabanga o papa diangenda. Awaki ke ba ko bamba bino mabanga. Mais toye ko mabanga ngana mabanga ebele awo.
lobi na okende ko déposer mabanga na chaque ndako nayebi ke yo silo nzambo waka wana obuda papa Simon Kimbangu otosaka ete osaka ni na déposer mo sac ya mabanga si okoyo amoni na mabanga esombama mpona yango ya maisha so boye bomona donc ndenge eza na mabanga opa lingi na ngai akota opération mabanga tozali bo tobinda mozindo tokobundela tata Kimbangu tina dernier sou Comment tu peux la papa c'est moi qui va me suka toujours que les postes qui na suka émission na biso question c'est pas papa na solution mais qui c'est Israël et une question oyo route bandeli ya ba pouvoir ya ba président Kasabo to mona papa Lumumba to moni président Kabila to moni président Fati pardon tout le président Fati te ba président so ba leka na kamba et ba kota na musée papa Simon Kimbangu. Mais pour la président Fati a continué à musée, mais à tirer ma na kamba a continué à musée spirituellement pour exprimer ses apôtres. Ah, aux autres bila kilongo la Congo na français mausolée. OK. Bien sûr, bon. Question on a un peu politique et aussi spirituel. Mais ouais le l'autre côté mambo moko spirituel to le bilan spirituel. Pour Zamba za la politique mais à contrôler la politique. Banganga nyonso batambusi mboko bakoma na kamba mamashe bamote kamba nde pesa kibokonzi bokonzi pesa mana irne soki na ezaki na irne mais bakoko na biso banaki jamais kozwa kimpwanza kimpwanza pesa mena bato maele zaki ka tata kibena ntuko lobo sikoyo pourquoi mokonzi ya mboka ndenge tuni akendaki akotaki na mausolée te biso tolandaki administration présidentielle eza na protocole nango eza na badirecteur du cabinet eza na bayi bato oyo bazali chacun azali na spécialité na ye na pembe na mokonzi bongo te yo yebo ekolo chaîne ali yo po ali wana cameraman akomona bato pasimbi audiovisuel directeur ya audiovisuel ya Art Kimbangu ibilile kosala mateso yaalité mpona banorme azali itrain donc ntango ye aye tata mokonzi ayambi mokonzi ya bulu ayambi tata mokonzi ya mboka kamba ya ville sainte eyali eta na kati eta jamais na kambo okuta commissariat moko ezali so yili kambo bakeno na commissariat kambo okuta nde civilisation MSSSK mouvement civil kimbanisi eko kengela babiali ngomba na bato yali na baposo sema mabe bakokanga yo bacho wana oka discipline ya kuna oyo ya di désordre bato bakoganga kili kibao kima bao mais kambo okuta kimia ezali eta kati eta batata ba mama balandi ali to vandika bobeti so akamba bongo soko yebite ya place ya tourisme te tango tata mokonza ko ngana yo to yokaki ngana yoka yo so yite ngana yokaki directeur du cabinet na ye alobike tata mokonzi mvule za ko ye ouais ta ezaki ba wela mvula tata mokonzi abule na lo baselo biblique c'est non tozo mema mutu na kilongo parce que kilongo nde kuna makambutu ezalaka po kopone musée Simon Kimbangu o kopone kobundela Afrique l'Union africaine panafricaine kilongo wana ye lusele kilongo bapesa bino bilaka na bino nini kokisa kana ndombe bongama osepela yango wana tabernacle mais seul endroit saint na monde yango wana soza mususu ebisi tango ya lobi bongo mvula ezoya totali likolo mvula eza nango moi yangana ezalaki mais ya moni mvula tata mokonzi ya bulu ngana son eza baoke na bango parce que batosaka nini leta biso baintérêt surtout les hommes instruits baza avancé mwa nini tata ya mokonzi alakaki ya kozonga akei owa mvula ezoya na kozonga mpe na kosoutenir nini musée Simon Kimbangu we tomoni mpe bakonzi na biso église kibanisi basalaki très de place baoyebi eke
mokonza mboka soutenir musée Simon Kimbangu à 100%. Nous la soutien tout monde et si ça musée Simon Kimbangu pour mokonza. Et ça il ne peut pas être mabo. So tant à gozonga. Wana na siko hiérarchie. Wana siko total à okota mozole ou pas. Mais à côté qui spirituellement aux gens la idée te wana o expliquer biso na ndenge ya boso. Ah olinda na expliquer spirituellement. Expliquer biso à côté musée te pour na. Mais maman. Pour président sortant à kotaka umelaka vraiment la carte ya misa. Umelaka ya quotité malgré mbula azan la terre sainte. Mbula eza likolo te. Bino ngoni mbula likolo te mais directeur cabinet le mbula eza likolo. Spirituellement mais quand on limbo la biso. Spirituellement les ali prison ya bato mosusu. Oui nzambe soki obundeli akorécompense quel que soit le cas. Presse écrite Mobutu. Président Mobutu bomonaki maréchal et tout. Po papa diangela saki yo koma mokonzi. Mokonzi utapuna na mboka wana. Tata mokonzi mo alobike ni ngomba na biso kaka yango ya bamungu. Il y a un sentiment que c'est un diplomate. Il y a des mamans au place à ça soit au comprendre que oh ils allaient raboter ça. Mais ce qui a quotité, mais l'élo na l'Union africaine le bin. Azo inka na discours il y a tata Mokonza Boule sikoyo babi okosa l'erreur. Mais ceux qui osent racheter. Nzambata laka ba fait na biso l'erreur na biso. Atalaka auto limite pesa et tension na biso pa na ye. Nani o azali moto kaka jije muninga. Yango moni na boma ko telemela lokola na wa social limite tout ça là oso to na ta mosusu moto ko expliquer kaka mosuni to spiritualité molimo ezaka yimoko musol tangu tata mokonza bula eti sasa abi babengi singa na mokonza mboka soki moto asengi na motema na ye soki moto asengi na motema na ye nzamba yoki ausalela eselo motema donc mokonza mboka asengaki mokonza bule makambo na motema so nani okoko yoka ti makambo musia motema mo molobele mabe mo na mo donc kimba nzanga voilà wana eza dossier atata na mwana ye moto moko aza parfait te mais ngai précisément que culturel na soutenir mokonza mboka lelo pas lobi lelo pourquoi parce que à côté ce qu'on a combat ya kotelemela l'impérialisme tous va obligé rapatriement ya ba œuvre d'art na biso faisons totel la culture na biso appelé l'équilibrisme à 100% parce que na landa qui est na musée tango batuni na musée o ba coréen poison a dit non ba belge ba bombeli biso ngo tango molai mais il est tempé to comme pe na temps to zongo pe ça biso parce que politique hein ba to ba société ba memango mbombo te za kwa mambo ah quoi c'était œuvre d'art osali butu et sili lobi ça prend du temps et ça thématique moko artistique sikoyo tango ekoki yango akanga bana papa na usol so na ba oba ososola te nyamu ya boki ko bwaka magie botika biambia bapaya botika culture ba kosa kibino ne tata ali le sel mutu oyo ka makambo mutema abatu yewa le sel mutu ko pote mutu doa ponga na bina ko pote mutu doa te ni ne parfait na mutu malgré que on a vu quand même batu musu ko baba sant soit disant mais total parce que voilà secret en moi qui bonzambe kamba ça du sel terre sainte. Merci vraiment, merci. Na mon invité, Maître Luanga, dans des opportunités, comme il a souhaité émission, la question question qu'ils allaient toujours préparer centenaire. On a toujours un centenaire à Bakimbangi cet été, mais ils ont centenaire et un peu à Bisso, Congo, ils ont les suivis après. Vraiment la série Bino, Babonné la Bisso, ya Congo, le Congo ne tombera jamais. Les 6 avril, tous en la Kamba. Nous avons un kamba pour un centenaire et un beau cannabis, centenaire et église Kimbangi, c'est vraiment pour fêter le mot, pour séparer le mot, pour relaxer le musée, pour salir la kamba et pour passer le Kimbangi. Vraiment, tu as l'ensemble de la caméra la biso, tu as un héritier pour le centenaire, pour se préparer à un monde de venir, ça peut artiste, on a beau été, pour te libanga na yo pe mo susu déjà pour na pour se préparer à un monde de venir na pas. Nga te libanga ni. Nga ite. Biso. Art Kimbangu tosala nyonso tosali na kamba oyo tozosala oyo tokosalaka eza ngate eza biso banso oyo baza na lombo mpe na baitekinisien kasi ezali année du centenaire kaka église Kimbangu soki ezali année mondiale année africaine lokola eza année africaine lokola ezali ya le kimbangisme ndenge ebandaki comme révolution dans le 6 avril 1923
2021 lelo toza na 2021 aussi 100 ans yango moi pe Afrique ndimi yango to mokili ndimi yango nini esengela biso kosala to soutenir vision to tonga mission ici place nyonso ozali ba papa kalambote ba yebi ba ko préparer ba papa mvweni ba ko préparer ba camionnette mola les descendants zonga les ba ko préparer to ba mbute belo yo ba sélectionner même plusieurs pierres de livres des archives ozali les locaux mon ozo ba tina na ngote obwaka te benga ba spécialiste mona bakonzali ngomba et biskibagiste lakisa yango parce que biloko ekota na misé eza na bandako na biso eza na ba sous-sol eza peut-être mona eka eloko moko boye oyeka ekoko na bino azana nini tout histoire wana eza important bakosa yo te ke oh non na basilwa nzambe na bato oyo bazalaki me bandako oyeba ntina bonzambe te non l'église simbangisi ya patrimoine na biso baso ngako dipona ngai tango yango tokota tokula kula mbangu biso tout tokoma vraiment ba pratiquant na bo baza ba sympathiser biso nyonso kaka na biso beta mutu tala déjà part ya libota no osala nini na place ya ba critique ba nini soki pe monique bino bato ki miala hein zando na bino mais papa mbenza ozali fumwa mbanza tata fumwa mbanza conseiller direct aobaki boy deuxième kimia les oya yango moni bandoki bakomi olenga ngai te to luka image wana ata mokomizo beso ko lycée tata mbenza kianga conseiller moto asibi kolia mokili balesa ba wey alesa na bato bomo komona ngo black toya na kamba ba wey balia ka liboso sima biso de 8h à 9h kamba balia ba wey les morts ne sont pas morts ya ngana ebi ya na kamba oyo baba secret o lingomba te di bonu di alongo maman c'est pas une église c'est une civilisation mais eza bango boye kamba yana ba mythicisme moko boye ya mystique to kena ba vie biomba ba expérience oya idokabi Mundo azali deuxième représentant gala joy ya islam chiite bamona nini ba national local bato be ba potise bato biike TV za radio te za kamwa solo eza kimia la te ba okanga o basala ki révolution ba ke osala ba Nazareth omoni wa Yerusalem osala mi bino kaka bana mboka ba habita ba autochtone boko créer sous village mosusu ko bo combattre Nouvelle Jérusalem parce que biso to uti libanda oui sankuru mais bien sûr mais papa si moto mbangwa bimete pa batete là moi na mboka na ngana village na ngamba yoka place makambo bandi ya bambu papa kimbangwa bimaki wana moto ayambaki ala itsaki na ndako ne koko na biso yango moninga ba pesa nga lohanga na devola ngole amba yoka na loku na loja bimeko tete elo ya ça mais donc voilà tout au comment le baboisa pour na source spirituelle papa si moi ça n'est coloté s'il vous plaît na ke kuna na basamu kuna na Côte d'Ivoire batenga teke babi papa si moi les cas tout le monde na ba Sahel ba mona na Los Angeles la ville des anges Los Angeles ba noir d'esclaves ne batonga ba mona batata kimbango yo mona keza mambo blague te ni ngombo voilà il est temps to tonganiser simo kimbango en tout cas mana o sensibiliser bato kotina mbongo epa na ngate l'église simbangisi eza na ordre so osel ba peso récit ba kotanga kombo na yo papa simo kimbango bino bwana Europe boluka papa la mer mwana tata kimbango solo bato ba ko bundela ka teleketele mezate ke onga master onga nani papa la mer wana biso ndiko tala bango wana to na libanda ba yaza na émission na ye masolo ko muso pa ekini fo ya mbaye to beti c'était po yende papa mokonzi bula lobi yo te yende balobi biso ba nimisel voilà un peu to bundela ekimbangisme auto bolimisa moke o moto munda nga vérité te moto munda nga ba bise o ya yebite o ya zo zela ba ise me o asolo ya nga te biso kaka vérité na pesi bana nga imbote David Konga mama Jene akizeni c'est choquant na 21e siècle on finga mwana moi c'est mwana wa mokiana et puis bébé Jospin c'est un artiste aussi akizeni na ba mapasa bomba na chap et ba kokana o ba kokana voilà donc yo atata mosi na bango mboti na ngo ba bata na Finlande ba botem na Finlande parce qu'il y a une circonstance artiste ça na vie artistique c'est la vie les nyons surtout les kaka nous sommes dans les sénétés les artistes pendant nzambe akobonga la bon après ça nous c'est na sakene quand même malgré la profiter na bini na bon monde ba pesi ba on a pesi le coup na tata Simon Kimbango nzambe wa yeba wa yibika
Merci beaucoup, maître. Merci de m'abonner à la vision. Les Congo ne tombera jamais. Vraiment, vous avez belé à Kolanda, votre humble servante. Audra Kabena, Bakissé la diva de la presse congolaise. Vraiment, la question est éthique. On dit pas la diva. Pour vraiment, nous avons une mauvaise habitude, donc il y a les 12 jours à Kenya. Au moins, il y a un RTNC vendu. Vraiment. Il y a maintenant un papa Simon Mba ou solo. Il y a que nous on remplacer Belé, on remplacer à 10 ou 20 fois. Vraiment. On a besoin na yambi oko DG Christian Konzo, c'est mon pote, mon poteau. Merci. On est bayamba ngai. Jour na keye pas conseiller direct parce que na yekoli le kimbangisme kuna to memanga i papa pour salima na DG Christian ya benga star ya ko kende to lia mama na la mbela biso mama na biso na pesi ba mama nyonso mbote ba mama révérend ba mama boti biso ba ko bomba biso c'est dieto ba mama na biso ba mama basimbi makambo otala mama mama boboto boy veut dire vous même mama boy pour nous ba ko mata 3 est-ce que ma maso comme la kumisi mata ba mo tiki na 3 minutes vraiment hein ils ont minutes ma est-ce la mama obe toke mana ba ko kibodo première dame ya les kimbangizo mama Sidoni Kimbanga mère vraiment qui t'a lambela biso kusha maki yao TV za radio te mama kalunga tia musapi boy dindi na mato bi oh mama solo na pia mama akabo mama to kene boy to akozonga boy premier fois ngana liambisa ma ezanga mukuwa je dis vraiment quand on a quitté boye na et pas ya conseiller direct papa de vraiment que na lia au premier fois na mona aubergine na munena na engrais mère alambela biso bisko lipa solo lipe lambami na koni mais na olia musuni na kati ondere a pete ondere samuso ndeni on est pas ya banza vraiment ngabe la zwa ki chance au kutana na père na yo moni ba mère te fanga na expliquer pour na benyo na expliquer pour ni na benyo diva moni siko nena iso na ba DG Christian na lia elugwa manana mama na biso yango ka bani fo baza ba université yango ka bani fo bazo ba nini ba oyo ke la bana bato likunya bana bato ba évoluer malamu ba jeune te moso abeti ba lesala ni voilà na pesi bango mbote soki to simba ni bolo mama na mana pa on est passé là so c'est pas tata on sali moi babe ozo banga tata mbeta yo momo na mama papa tikayeko dans le ali est-ce que ngana ni ngombo ka ko ba presse d'hiver koto longola manini musol quoi. Merci beaucoup, merci à Christian Konzo, DG à Raquel qui merci beaucoup vraiment la semaine on est dans Moni maître Luanga, merci vraiment na coupe na mobimba pona kei ba chaîne les belé la semaine nga awa ba RTNC ba RTGA et ka ils ont mettre mais habité ba mais ça qui s'est sauté quand même roi ça non toi na gombe vraiment oui na maisha pas au moins peut miser au moins peut ba petit miser tous os vinceurs nous sont miser tous os ba art nous sont oza solo au déjeuner puis na ba petit ba miser ni bana kitoko merci beaucoup agence de fret Sakata Express Cargo na Italie babi kwa boss Sakata agence assure Tindi Ozui agence assure boss Sakata babi habillé notre habillère du moment et dem tanko lati sabiso babi chaîne mobile ya les Congo ne tombera jamais vraiment olingi o aider fondation les Congo ne tombera jamais www les Congo ne tombera jamais.com vraiment aider biso tozana ba initiative à bien tozo aider ba orphelins na homme de vieillard tozo visiter ba na prison vraiment lingo aider biso au continent www. Les Congo ne tombera jamais.com ou bien biso na numéros affichés devant petit écran na yo vraiment au kozwa bureau na biso mobimba vraiment merci à Bishop, merci pour l'initiative, merci pour l'opportunité, merci pour la monsala. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda.
eza ya nzoto te eza ya molimo archevêque Koutounou Fernando Yawe sunga bishope Jone Makiese bitumbo azobunda eza ya nzoto te eza ya molimo Pasteur Placide Jésus Mokpadiko Congolais telema bipai bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique tenons-nous la main dans la main